l'artiste Fally photo à Cindy. Habi bébé Rambo. Bébé Rambo. Oh. Voilà. Bah tu vas pas ça bisou. On zoom en on. Oh là là. Habi bébé Rambo. Ah, bébé Rambo après c'est da combo. Ala la kana mobali. Ala kana mobali. Ala kana mwasita. Akobota kakati. Soki tane ko kila msa Monique ayembi trop. Abotre biso ma bébé wawa. Et ça biso kitoko makasi. Tout le monde a bébé peut ça là bien. Là qui a moi on a souka Kofi là. Là qui a James. Et ça bien. Ah ok peut 40 ans. Aboti na so tane ko ki. Aboti na a problème non. 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 Il a fallu ebo yemba. Il a fallu na ba lengi. Fallu na ba mélancolique. Fallu na ba charme. Fallu na lengi. Il y a le banc, on a le bon droit chemin. Fallu goût, fallu lengi. Vitesse ça va vie. Nabi vitesse ça va vie na YouTube. Gim Sata, na lelo. Gim Sata. Est-ce que tu contactes français marocain? Mutaboya même qu'on va na Congo. Mutaboya va na Maroc. Et ça pas Afrique le gars biso. Toi là ba mo frère, toi là ba pigeon, toi là ba gombi. Muta préfère ko tshaka ba marocain bon. Ah ya na makamle kuna na hôtel la popo di la bail. Fala yemba kabina ko ça ba spectacle. Gim ça beta ko tshalo koloboyete. Ah. Tika fala beta musique ba sangane. Waya. Omoni kana bagolwa so bakena tous les bars. Ba kaka former set. Ba kaka m'aider. Ba liance. Ba jetem. Ya moi soki kandele ki. Ba ko fika biso. Mais bango kuna baolo banano bizorbe zo beta don balo. Baba kama kana loko moko. Bizorbi don. Baba kana couper décalé. Banda ba kama kana couper décalé. Rumbe la te. Couper décalé bloko mo bezi. Ya ba petit so ya ba yemba imango mona 6 mois 4 mois 6 nango ya. Ya senti kalaka. Ya chilo toka ba nyoka sa toka aliputa toka ba orgazi. Ya kwa ça c'est si là. Yo ka kotazo ici là. Félicitations à faire rigolo ndongo penser na bato est. En tout cas bato tout ba betu wana faire rigolo ça l'exception. OK. Au moins ni tozanga miroir, place tozanga projecteur, place to la passe. Tozo pona est. Ah, papa, yo tchan niveau ba solo na ba bib. Na bib. Nzemo yepesa posa robot. Bota mbonga on laisse ba nezate, ba petit ba yanki ba mo kata ba machette. Ba chanson pornographique frère. Blana c'est mon fils, moi na grand frère Moussaka. Attends no vie na quartier te écrit ma B. Oh, Aoyembate. Avoir salaire chaque fin du mois. Aoyembate. Avoir jaga. Aoyembate, avoir ja par hasard. Aoyembate. Nga kutu poto te ngato kenga unanga kende atika leki déjà. Oh. Aoyembate. Ao commencer mbote, ao sa vocalité. Fallait ça banté ma kitoko. Njemba fali. Ils ont ko éduquer master. Ya ça salanje. Un mot à l'artiste Kofi Olomide pour soutenir Paris la Défense là. Oh, il y a Laurent Soroka Kosabiso. Pardon? Oh, il y a Laurent Soroka Kosabiso qui le date exact au Betawan. Oh. Date raté. Abeta moi ni. Non, le boy. Fallait ça alpha. Bon, bah ça oméga. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokele. Encore une fois, Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission par rapport à l'actualité. Je reçois pour vous leader américain Kiss Iljora. Avec lui, on va essayer de décortiquer cette émission ensemble. On va essayer de parler de l'artiste Fally Ipupa, où Azagi vraiment nominé, à Prestaki récemment la stade, où Azagi Kenderobé Taba Wembley, Azagi Kenderobé Taba Yuri Arena. Mais aujourd'hui, tu pourrais vraiment
le leader américain parce qu'actuellement, c'est lui qui est à la base, à la chargée. Il y a Roloba, il y a marketing du côté de l'artiste Fally Ipupa. Voilà pourquoi on a voulu lui recevoir par rapport à cette émission. Tom Megapé au solo là. Et Tom Megapé au solo là, les sous mois passé à 20 jours parce que tout le monde est leader américain, tout l'amour à la bouée, à Zongela, Fally Ipupa. Qui pouvait croire que 20 jours à Zongela artiste? Tout le monde est trop, ça dit, solo la raté, donc ils arrivent même au pessimum boy. Mais l'élo, courage au leader américain, tu éviter, sur les outils, tu éviter dans ça qui appelle la nani. Tout le monde a un leader américain à Zongi Ndakunae. Parce qu'il y a des images, tout au long de l'émission, le leader américain a Bitumbango. Et a préféré à Zongi la Bitumbo, il y a Bandaga. Merci à le réalisateur de cette émission, merci à Nelka, merci à Sims SLE du côté technique, la bosse à la raté. Le premier partenaire de cette émission, Yaline Mwimba, depuis Paris, Katsana Bitono, Sheila Kibouila, Aïda Mobimba, Sheila Kibouila, leader américain, Solo la bien Karandenge Olingaga, Sheila Kibouila, Boskala la Ilunga depuis Kolwezi, l'honorable. Gaëtan Kodia, la Brazzaville, Luana Augustin, Nzamé, Lobby, tous allons à Kinshasa, la Bossanité, tout, Laure Manzekou, bon séjour depuis Dubaï. Donc merci. La bande de retour, je reçois pour vous encore une fois leader américain à qui déjà j'ai dit bonjour leader américain. Ouais, bonjour Ibrahim Abdu, bonjour Namatutu. La star vient sur un leader américain. Merci à mon grand frère propre, Bruno Lubi Kambo. Bruno Lubi Kambo. Yaya Yenzale Sili, Tozi Bakoli, Bapoula qui tourne en lati, Bakilot qui tourne en lati, Bachapa qui tourne en lati. Donc, Yaya Bruno Lubi Kambo, propre. Il y a Sagwa, Motamayele, Motoazo soutenir ma jeune, Motoazo soutenir Michel Alekinae, Bandekonae, il y a Bruno Lubi Kanzambe, Abatelae. Et puis ma petite sœur chérie Aline Mbimba. Aline, I love you, tu me manques. Et Sarata Yaya, bonjour, parle ça à la Aline Mbimba, vraie chérie. Elle est belle plus que la Belgique. Et Sarata Yaya, bonjour, et ça bien Aline Mbimba. I love you. Voilà. Leader américain, tous on appelle à moi Sima. Qu'est-ce qui t'a motivé, il y a aux zones de la Lelo, l'artiste Fally Ipupa? Il y a Maman Nzambe. Et puis, dans mon destin, je suis petit lelo na kamwa. Nabi tant on a tamboli. Nakeba brasé par roga. Na ba tuke nazo zonga. Nazo ko bana musale pa wata. Donc nzoka nazo ko bana musala na F victime nazo zonga. Et ça a un plaisir. Yamakasi na contacté bureau on a ndako na mai abdi na mona ki niveau fallait ça musala na mboko yo ba tout ba comprendre musala fallait tirer là tu ba au monde to zaka na coltan de to zaka na or de to zaka na diamant vous comprenez de to na ba richesse mboka fallait pas sa richesse mboko Canada tchelo nazo so vérité Paulo Yoyebi Dr Paulo Dangola moto ça ba or to ba cuivre to le la Fally na mon niveau ba diminuer Fally na télé na habiter esenganga dès tout ça be to le kana TV to ande monte na zara fier nza ba protéger nga tilelo naza kombo na ngezo tangama na bani ko sala succès depuis 1987 na mineur cycliste na saka cyclisme na pousse avion na saka sport na mboko yo balaksanga na télévision tilonza babatela nga succès zakaka donc na ba 36 ans de succès on a za asenga nzambe merci dito kana TV to andenge moko te Ibrahim to andenge moko te papa mbaloba lo moko nanzema libongo na ready kisinzora la pièce rare o bomona wana bomona
bomonanga na repa fali pupa na kenda na banda musala o to solo la boyebite botaka nyana sa musala yebaka yango na sala kana f victime pe na sa suba aventure na vite na vandina ndeko nanga frère nanga na vandina fali eza makambo ya nzambe ya orchestre na nga mona banda nga mona yeko sisa pe ka yango suka omoto lobaka bat bazuso ba aventure trop njo rester aventureusement boy tala momio tala bomio boy pour bomoninga boy ebele bayebi écoute ndo ye wana okende su côté mosusu eka po beta mwa tour bato ebele baluka bacomprendre onde bosanaki eloko kuna to ndeni en tout cas Abdi bato basuna ta ya ozonga babuso bana te eza sute nazo so vérité na mitoka suna longue pa fali kane ba okasanya na kenda pa pamba na bibi mama na bibi mama na tenten et puis même pas fali na bitumba ndeka ezalaka OK nazongaki bato misusu bamonaka nga te oh azongi ndenge fali kozwa ete aza muta kofi aza muta wata aza neboye si oyo même songambu comme ça moni si même répétition na okende te pona bango mais na pesa bango pe faute te na tamboli petro batinga na sa musala batalanga nga mutu na longwaka nga mutu na zalaka boye en tout cas mbalonga na fali koko quoi na vai na nga voilà leader américain azongi na palais na ye bino moko bo comprendre enda kunanga qui est leader américain et puis a préféré lelo alors on se sentir à l'aise mais bato musu pe basala mo ba bien fait leader américain oza quand même dans ba souvenir ba différents artistes musu notamment héritier Watanabe qui t'a ramené au niveau de la France et puis non c'est le beaucoup ça ba même na France on ka ndengwana on est ba lokoti ka fimo ka bo ndengwana ki na France Kofi Olomide pareil aussi Congolais touche bobanga ba France na Brazzaville na moni jardina ya roga akenda pe France na roga ba mettre roga kutu ya makasi na Brazzaville a roga ndenyi na keno Paris na keso ba sengle mo tikena saka guti ba mettre roga bakena poto pamba chauffeur roga kutu akumba roga na ki akenda poto moi musada roga kutu ay moi zakabo mikolo allo zo vola yo lambela ngolo bima tembele yo lambela ngoko kwa yo lambele koko 3 jours la zone le Congolais toujours qui na 21e siècle Dr Paolo complexe poto zakala binoga on est ba memanga ka pamba parce que nyoso na sa musana nga donc bomona ngote ba ma mutu pona musala ba mema champion po betala guitare ba mema gérer po yembaka ba mema manje ko betala mbo soki mbonda ba mema o po sala ka boye ba mema nga pona sala musala bien on sa marketing gitoko na kolobela ba concert na kolobela ba boye wataleye comme ça tu la sala do pamba depuis le soir ka poto en tout cas la mona poto on peut ça paradis ça paradis so ezaki paradis ezaki danger ndena matin Air France na quitté na Paris na ezaki na Bruxelles na Madrid ndena tika na Istanbul poto ya paradis te Kinshasa le kengo dinga para tali France na Kinshasa ndi azo bonga chinois azo bonga na pepe mapangu na ngape na Kinshasa construction 45 na kauka muni na pe na Kinshasa na baumbu na pe na Kinshasa wopsanga na vana poto mbongo eza wara azo bonga wota masamo ba wara Nigeria akane eloko te tika na vana Congo mutamtala pays na poto pas de complexe mais vous gardez quand même de bonnes relations avec artistes qui et puis oui ozomona te na page na ngai na tie Patrick Bekam abisi chanae chacun a son ex préféré malgré tout travaration a été oui na travaration a été tozalaka bien abisi eloko na ye na soutenir ye na tia na page na nga nzambe protéger aza artiste azoya lelo topesa chance ezala bien lobi toyebi te ndenge kaka toleka na ba TV toloba kopesa fali chance tala lelo fali akoma aigle mais tant que on va zo boya kaka njoka na fali bo sa ba aventure njoka na fali to sa ba aventure tika na nyoka mina fali butika na vanda nani mutu moko tapesa fali chance na mokilo otu bala tala biso à part ba fisto coloqué ba sule kauka to zana bango ba Alain Zambe
na pese mbote bobo ka kese ba te bele bon diba biso te donc otika on a na fali nzambe mo yebi nana sala ki que yo ya mouvement ozongela fali na c'est que le banenga moko yo moko et là on est motivé qui au plus la télé kaka formé c'est déjà maman album il y a 31 chansons donc télé pour la formule 7 il y a 31 chansons bateau basé la fali marketing bazo le bela pela banzembo te ah ouais bateau basé la fali marketing bon le bela mo banzembo ba baba banzembo te fali pour pas au monde tout ça là ka au monde tout ça ka marketing au monde tant le bela musicien to le bela musicien oui mais les bosso photo tombola œuvre na voilà au biso ça qui na trois chemin pour bien abolinga ba play ba qui pour YouTube et comment ce qui est kanga son voilà et kanga son na ce qui est droit d'auteur ba droit d'auteur mais quand les acquis sont au na mission njora non ça ba playback no bi ça ba to associé ba ki diafu ka banini mais ba to ba lobela raye ba lobaka bango très bien mais ba lo bossa na mo formé c'était un maman album ah non bébé elle a 31 chansons il faut ba to ba tous les 31 chansons tout ça na ba nzembo quoi ba parterre ba kit complet ba absana ba alliance ba honorable Steve Luemba et ça banze me belé ba disqualifié ba Noctambil ba ça banze ba je t'aime dia banze me belé Abedachou très belle chanson Abedachou ce que ba tu siko yo o ba loba bon moi tout ça me sale internet il y a toi ndé monté yo na ba na numéro 1 ngala sali mo ba playback ya ba bibi ya ba shamususu ya ba vrai ba chant tu bato benge beli tu robi ke parti na babso mona alors quand on est bien ça comprendre parti on a té lebsu ka ngana ndima nzembo ya irmanisme ya fallait pas maniquer fala yemba na ka même comment ni ka yemba ngosko a expliquer maloba ngo sala mo bien na nzembo donc bazo ça basa msala bien mais mingi trop la formule 7 formule 7 ya mu tele sa biso ya mu tele boko la biso ya mu tele biso monde entier OK faut que c'était mu biso ya ngana le moni lelo tous a nominé na Afrima fallait pour pas abimi na 6 catégories yo kasi pour une formule 7 tous a na abimi na meilleur artiste central bâti na meilleur artiste de l'année bâti na meilleure collaboration. Il y a un chanteur d'Ipanda, bâti une vidéo de l'année, Garde du Cœur, Djemboana, et ça a formule 7, bâti une meilleur artiste francophone, bâti une meilleure live, et ça a la formule 7. OK. Album formule 7. Album formule 7. On fait le dernier mingi formule 7. Voilà. Tout ça a la formule 7. Mais pour la prestation, il y a artiste Fally Ipupa. Pour moi, il y a un jour, il y a ouverture, il y a Cannes. C'est vrai que ils ont toujours parce que tout aussi ça m'a francophonie mais l'artiste a presté il y a ça qui ouverture le côté moi pas polémique belé bah tout vraiment bah péter ba câble pour quand bongo. Comment tu as trouvé l'ouverture il y a francophonie et puis fermeture nango est-ce que c'est l'artiste au bah tchaki a bêta la dernière na fermeture est-ce que c'est américain qui go bêta ngo pour yo il fallait que l'artiste ou à qui ouverture parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu tant de gens qui ont beaucoup discuté concernant cet événement, notamment l'honorable Zachary Babassa a réussi même des problèmes, il y a différents artistes, il y a différents Pokaka, il a appuyé aussi d'autres artistes, il a presté le jour J na fermeture. Alors leader américain pour yo trop impressionnant par rapport à cet événement. Premièrement événement pour la ouverture, comment tu as jugé cette prestation? Surtout toi qui est surpris, de mon 9e édition, il y a francophonie et il y a un RDC, tu sais que président Fachi merci. Ndé basala qui programme la bango, n'engé ba organiser qui makambu ba yamba plus de 40 pays, mais surtout tout le monde. Ndé ba loba qui j'y vais les 3
Faire les 4, Watt les 5, Fali les 6. Bon côté, on a un concert. Des artistes qui va sur un bakonzi. Bon côté, Si. Nande Tomoni, Balobi Fali, Abima trop meilleur artiste francophone. Oyebi yango. Siko Sousaza Sousou nominé Kaka. Oyebi, tout le temps en haut, c'est docteur. Asa nominé na meilleur artiste francophone. Ako présenté Kaka à francophone. Asa zo yango déjà. Oeza makambo ya ba français. Balobi que quoi ça meilleur artiste francophone. Ba tchaye na francophonie. Asa na ouverture. Asa la moins 5 minutes 6 minutes il y a playback. On est à playback. Mais ce qu'on concerne, tout le monde va tout bêti. N'engezana, Splanade, il y a palais du peuple. Tout le monde, Jibasali, Watalobi, Ferralobi, Fali, pas ça, bon mot. Tout le monde, kaka ouverture salami. Ferra comme on a longue nanga. Bino moko boza témoin. To ba comme vérité. On a mettre le sous té. Bon côté. A sali vidéo bon côté. Ah, woko la vérité te ba journaliste. To yo koyoti. Oyo kangate na tuniyo. Oza journaliste munene mboko Abdi wa mtamayele Ibrahim na tuniyo. Olanda qui était à la page qui a presté les 4 été que azama kamna eza privé bon côté to va na biso pe karati to va na so pe kaka jibe pas betane les 3 ou ta pas betane les 5 fallait pas moi frite et Michel le moi frite et ça rabé to criminel ça la bien. Merci beaucoup. Bon côté. Yangona. Sauf il faut ramener une autre fourchette. Une autre fourchette. Baksa mayonnaise, ketchup. De tout le monde. Biso pe. Tu vas na biso ti. Tu es bi kaka ke faire longwa na yi. Tu es bi kaka ke fali abeta les 6. To mona kaka lisusu bino moko. Bomoni faire yemba na mo lisusu. Ote ba fanati to bolinganga. Boya la stade des martyrs. Tout l'accent que tu l'équipe on est bien. Et comme souillé les 6. Oh. Les 6 c'est souillé. De ça le mec qui a le moins. Ah. Tout le monde qui est bisopé les 6. Pour bagoloa na ba warrior biso ba okanaka te. Ah. Oui comme sous polémique ndé. Il fallait avant qu'il y ait un bateau na biso bana bato bazonga ba rentrée scolaire eza kala mingi te po bituma bima masa se betaki masa se betaki ngana zake pa na boduka na zako mela wana na zako lia wana yaya masasi e betaki ta fallait bana bato Afrique la bois bana bato oyo komi ya boye maloba faire ndé boîte de l'accent on te dit on est belé il fallait que tu gagnes tu gagnes il pas loin comme ni to boy bitumbe bananzela ba mama to babungisa ba biloko ba gola kuta pop so to la taper mes pembe oyo comme ni mutasa loin qui les 4 mutasa boya qui n'est tu es bi pe kaka ke faire des biso tout tala n'esprit bien. Alors, c'est un stade de matière. Tout à l'heure, c'est un stade de matière. N'enga sema kamnae, n'enga se tebika ke arosuka wana. Tout le monde a sous le terrain biso yemoko. Aketia na esplanade côté fala linga beta. Palais du peuple. Un esplanade n'a pas du peuple. Puis bah PC avantage que l'artiste fallait parce qu'il fallait prester qu'une seule fois, mais faire égaux la prester le même jour au stade de martyr, en même temps qu'il n'est sur prester sous son palais du peuple. Non, le bano boy. Fallait ça alpha. Bon, ça oméga. Tu sais qu'on souka. À ça, c'est là que makamoko extraordinaire. Jour le 28 juillet donc.
wana esalamaka te omoni makambo esalama le 28 juillet ekosalamaka lisusu te esi eleki tobeta miziki totala ndenge ekende biloko bomoni mais francophonie yango moko eleki kitoko moto akufi te bato bapati toyambaki bazongi kitoko moto abeli te moto azoki te président Fati merci mpona ya. Mais pour notre prestation, bien il n'y a pas l'artiste Fally Ipupa. Est-ce que en tout cas on a menti parce que Bill pas prestaki, Fally pas faire pas prestaki. Ouais, ça non pas playback. Pas playback, on a kasna pas playback, on a eu mon na pas playback tout. Mais où les gars Fally ça t'es mon. Pardon? Où les gars Fally ça t'es extraordinaire. Ayembi na public. Basala ki ba français basala ki ba soir kitoko. Mais réclamer que toi la guerre en Mboka, il n'a pas vraiment touché aussi un petit message dans le public où il va souffrir dans Mboka kuna mais faire rigola sala ki yango. C'est là où ndenge ba préparer ki. Ndenge ba préparer malembe. Ndenge ba préparer ki. Ke okoloba boyo kene mais fallait ça ka au kotimbala moko musique e bandi. Ya fallait ça na fondation ça kama mineno faire la sala ka. Ya falaza na mama na fondation ayembela ba est ya sa mama belé o artiste be na Congo basala raté ya falaza na fondation respect na Fally Ipupa batela to batela ba dema to batela ba or richesse mboka mais fondation na o Fally pardon totika ngako tuna lingi na nga susu polémique ya Fally na vérité to vana na plateau bon voilà. Tu es trop belle la musique, tu es belle Fally Robeta, tu es belle boue. Même les warriors, on les qui na Gaulois, na niveau na biso, ba warrior. Tu les grands ba Gaulois, ba plateau ta. Et le quoi Real Madrid a 14 titres. Il y a Ligue des Champions. Et le quoi Fally ça na 54 trophées. Ba Gaulois qu'est-ce que ba ngona? Et ça le quoi c'est et le quoi Saint-Étienne. Hein? Et le quoi Saint-Étienne. Tu vas na plateau terrain on discuter mama balé mama trophée hein warrior na biso pa mutamayele okole kaka na bango to tika bango musika et kareza musika fait na faire différence ezali njora pourquoi différence ezali makasi différence ezali parce que yo pe okendaka pa ya olandaka nani olandaki faire olobelaki faire soutenaki l'artiste. Quand pour l'artiste a évité yo parce que ba golo ba lobi yo ba kipa yo te yango na soni wana isala ba makambo ene surtout ngai na sana problème na ba golo te chilelo ba ngone ba finganga na ba moza conseil ko kende ku ne pas na bango na ba poto na ba page moza conseil ko kende na kenda te batindanga na lo bango vérité mais faire atina na komiseta mais faire na vie na mona eboita na liata un kana ete yo lobaki na émission récemment benga na lokana yo non yo kaka yo situna nga oui vas-y viens na César le boko njora faire obeta martyr au saka msala bien sala marketing na opéro jeep OK tango la moni to comme na femme jeep na zorate ya na comment ko benga faire ye moko na sola na ye ke ba pionga numéro na ye ndeni ni nebite fimu omona apela kumisa ko fimu batindanga César Passochi est-ce que muto tinda ye to ndeni ayamba ati répondre na ye na chika na setu na chika pa osa pa bango de osa pa bango de on reprochera aux reprocher bango nini bana ba président Ferré elo ta ba ça fait César le boko Moussa Sessanga ya kumisa Ferré alors quand un jeep n'a $16,000 on a besoin on a pour ça jeep n'a $16,000 pour nous calme mais pas na bino bois bien na kuna bino bois bien nazoba musala salisa kingai OK mais il y avait pas fallu ya makamususu bosinya document confiance ezalaka même na l'état te confiance ezalaka te confiance ezalaka au samba non te hein na grignoter même na l'état confiance ezalaka confiance ezalaka document na lobby même na l'état confiance ezalaka kanga dacha lelo même na l'état confiance ezalaka mbongo tout de ça va na mokito saka papier te oui
au moins dans l'état on peut ça que connu côté il y a un coin dans le 20 juin on a ko futa nda côté a camarade na apprécier na ko sa papier na camarade na ngata na ko sa papier na vie na ngata confiance c'est ça là ce que biso ko neto comment na YouTube na internet les messages restent na ba message tout donc message ça comme preuve un message que na vie na biso César le beaucoup César Pachotti il vient na César Pachotti votre sonne très bien tu sonne très bien tu sonne très bien na so là na moni pe uchango hein aben na mois de juillet sur uchango au cas où on peut sauter au sein est-ce que tu seras en mesure que dans l'état pour na ofunda musalo basali ça va pesa le logoté que notre l'état té donc na l'état té et ndule avion na to kutana ka même sur la contrat joaki. Merci. C'était la leader américain. Oh, tout ça toujours honnête. Je pense que tout qui n'est pas molo. Tout qui n'est vraiment molo. Leader américain, Boni Gims. Apparemment, bah Warrior, bah c'est pas l'idée de Gims. Aché l'artiste fait rigoler moi. Quoi? Tout le monde va golo bah Warrior bah tombo qui kuna donc fin Gims ya ko sakalate. Comme yo Gims mukala landara fali boye. Yoza muto pe on réfléchira bien autant les sarapé batou makambo on a beaucoup de curiosité parce que les émissions les émissions batou temps bon la personne va comprendre que on a fait cette émission par rapport aux curiosités il y a makambo des arokembe on n'est pas venu dénigrer les gens insulter émission ils sont vraiment très posé est-ce que toi bah pourquoi bah Warrior va s'attaquer na Gims. Ah, Gims, à petit Nabiso, à moi on avait dit non. Voilà. Bah on va montrer que mission bah ça qui va vidéo là bas bah moi qui là bah boire bah comprendre que bah boire qui la mission bon. Gims soit calendé ça va. Gims soit lelo ouais lelo fallait les qui Gims fallait les qui ouais. Ya kala les gars fallait lelo té. Ya lelo té. On va pas monter les qui monter faut talat. Parce que l'artiste... Il y a toi, Congolais. Vitesse à ma vie. Nabi vitesse à ma vie na YouTube. Gims Sata, na lelo. Gims Sata. Na Robert Ndoule bo son. Autant pour la fête ni ça va Congolais partout au monde. C'est fallait la former ça. Non quand son a été. Non quand son a été. Ah, il faut que tu contactes français marocain. Mutaboya même qu'on va na Congo. Mutaboya va na Maroc. Et ça pas fric le gars biso. Toi là moi frère toi là pigeon toi là gombi. Muta préfère ko tshaka ba marocain bon. Ah ya la makamle kuna na hôtel la popo di la bail. Oh rendez-vous. Ya la popo ya la bail. Ah. Focus. Oh. Leader américain Mexico les lope bino pe bolingi sous Gims pemen na bilope mais Gims apparemment il est un soutenir l'artiste non c'est en général au bon ça l'a bien à ça featuring na Congo on a peu lever le mot ça trop Gims ça la featuring na Congo mais fallait ça la combien de featuring il y a refoule ba message na biso na Congo awa babi ya kuta cher ah ya kuta cher ah kuta cher wana kala Gims ça lelo wana kala ya lelo ta on comprend na fali poupa fallait yemba kabina ko saba spectacle Gims ça beta ko kocha lo kolobo ete tika fallait ta musique ba sangane waya oza taya fali fallait travailler ma casse fallait sa musique kitoko Gims ça ate akilelo Gims ça ate fallait si catégorie bimiana sigo tozaki na palais du peuple tomoni plusieurs musiciens au ba défilé qui ba betaki on a ba musicien tout ba défilé qui ba betaki on a pour na yo leader américain nano sepela ina prestation na ye Mozimbi pardon Mozimbi numéro 1 bien la musique profane pas la musique chrétienne nabi hein et la musique yo bi na parler du peuple abdi et la musique Nathalie Kora la Mozimbi. Nathalie Eyembe la Mozimbi. Non. Bon, tu as pas été très bien. J'ai pas été très bien. Très bien. Mais qui t'a remarqué ça? Mais numéro 1 la Bangonde Mozimbi.
Moi Zimbi somme. Ah, peut-être très bien. Il y a un senga, batutu ya Bethel. Voilà. Maki Kalamba ya uta na Bethel. Aza mwana papa. Batia poids le 27 juillet 2024 na stade des Martyrs. Na stade des Martyrs. Je pense que tu soutenir Mike Kalamba. Mike Kalamba. Mais leader américain pour nous bango zo tambola ndé nini polémique musique ngo pour na yoze kendende nini. C'est vrai que bino boza ba mbia kana makambo oyo mais est-ce qu'à l'époque na bino makambo to vivre lelo est-ce que ezala ki balikunia ba ki moteur mabe moko boye batu balingi batu ba resirte à l'époque na bino ezala ki et puis to le kana biso na mo mususu. Ngala lo baboye. Balikunia oyo zo le ka parce que batu ba travailler ti. Artiste faut travailler. Okay. Pourquoi fallait pour pouvoir travailler? Il a fallu que moi quoi Steve Lembana maman na bachant. Baptiste hein. Autre ba musala le kamado banebele. On comprend musala et le kamado banebele. Bon il n'a fallu pour faire au travail. Bana bani ko travailler doit se mettre là. A travailler kaka robi fait ma display en couleur. Lili musomba ya kaluchichi. Passas mon ken de longue jambe quoi. No lubi gambo propre. Il y a propre, ya. Ba plein. Après, tu dois travailler quoi, travailler. Fallait danser mon côté dans Congo. Mon côté, bah fait bassi basala qui est kéé si. Oh bah fait basali tout dès que. Eh bassi bakéé. Kéé. Bah fait. Bah fait bassi bakéé. Ah t'es bah fait bah oui bazao. Leader américain. Encore quoi on a vu n'abso ko fait le midi. Na sene. Relation na bino boni. Au fait passeport pas dit. Na ça passeport te bakanga passeport c'est là. Na ça passeport musu c'est toi. Na passeport na mobala pemba sela ngai. Na passeport na ki to na kamanga pepele. Passeport na c'est bima na pepele. So bat kotika na passeport. Na problème na kofiolo milité. Ba orchestre Congo. Ba orchestre Congo. Et pas wata batika na ngo. Hein? Et pas wata batika na passeport. Batika na oza na visa. Oh visa ya poto kendaka. Batika na. So poni nezaka kimote mabe batu batika la na passeport a batu. Kasi no ke poto no ke zo bomengo no le kabango. Ne babula. Bino ça va passeport on to ba on ba sel rabino. Ne ce passeport tike nga kati ta nga moko. Na seki na mbongo nga. Hein? Et pas wata. Et pas wata? Ye mutasala yi. Ah ye ana raison tika na. Azana raison tika na batika na identité mutu te zalaka na Congo. Oh, so de mutu landela on akira ba aner ba kanga bango eza danger. Mais tu bomaka moto. Mais entreprise oyo bande au sala, tu ne travailles plus. Yangai, mais ça identité ça nga. Eza personnel. Eza nga. Bon, éviter que Cindy le que soupçon moi zobimo yangote. Ni. Madame Cindy. Madame Cindy, merci. Asa soupçon bimi gazana en grossesse. Bon ala moi si. Ala mobali. So tane bote ko ke boti na moi si. Non. Ala la kana moi si te, ala kana moi mobali. Leader américain pardon. Pas juste là. Na bien, est-ce que le mabe ala la kana moi si te, ala kana moi na mobali. Ce qui tane koki abota. Ok, pe 40 ans. Aboti na so tane koki. Aboti na problème te. Il a appuyé. Hein? On doit appuyer Madame Cindy. Ala la kana mobali. Ala kana mobali. Ala kana moi sita. Akobota kakati. Soki tane ko kila msamoni ke ayembi trop. Abotela biso ma bébé wawa. Et ça biso kitoko makasi. To mona bébé pe ça la bien. Leki ya mona suka kofi ala wana. Leki James. Et ça bien. Et ça yeso ngama bomba te tutu ba mona mututu ayeba biso ngaku na la katata na yeba na ngaite. Ngana ndima ke ba koma na vie mukoloka ya loka sokoko alobaka ke koma madame Olomide. Surtout Tolanda. Oh. Oui, ya loka sokoko mutaluba. Yo nga tila katata ngana yeba makambwana. Na ba ka chanter. Tout mona ya lorate désormais za madame tolaka ba pour lui to saka ba bon. So boche za kitoko makasi. Ezakito makasi. Et puis on sepela kaka abuta moi mwasi. Moi si. Voilà. 20 jours à l'obby a préféré Madame Cindy le Kerabotara moi si. Mais les gens disent que Fally Ipupa ne dit pas à zo indiquer master. C'est vrai? Nani? Dans ma chanson là. J'ai reçu Blana Mosaka Abi Fally a zo indiquer master par rapport à ma œuvre là. Bibi, c'est mon Bibi a décortiqué vraiment une émission.
Alors, Béni. Zemi, c'était quoi? Non, tu as un flash par rapport à. Mais là, il faut la tête. Au talent, on était. Il fallait éduquer master par rapport à Bibi, Zemi, Banabas, Botaka, Nzemo, Misabana. Banzemo, Zopesa, Raposa, Robota, Banzemo, pornographie. Il y a tant de vie dans la quartier, tu es dans la côte Saratan, tu es focal. Tu es meilleur le qui dit américain. Le banan, Blana, c'est mon fils, moi, je suis en Moussaka. Attends, nos vies dans la quartier, tu es écrit ma baie. Oh, il y a un salaire chaque fin du mois. Avoir Jaga. Avoir Japaraza. Ayembate. Nga kutu poto te wanto kenga unanga kende ya tika leki deja. Oh. Ayembate. Au komanje mbote. Au sa vocalité. Fallait sa bantie ma kitoko. Njemba fali. Iso ko éduquer master. Ya sa salanje. Abia pesa ba tout sou nzemba mission sou nzemba. Ayembane. Atika fa ezaka jalousie pour moi na maya ok kitoko. Moi na maya ok kitoko ba njemba bien. Fallait ma njemba bien bibe sen. Muteya bibi lobi singa ki akanga ko ekonda. Moi mukia kopana ngote. Koko njora oyeba na ngote. Lele makasi. Bibi. Ba ko comprendre ba ngote ba on a ba code. Biso ka mo mkolo we to comprendre. Muta comprendre ngote. Ya lingi bongo te code wana te ya lobi za mabe izo sode sa normal. Les habits sont na bongo. Na kongo to na bongo. Lion boma trop wo. Akwesa pakasa bangombe na banjoko. Kasi mokolo moko ngungia lelisa. Akeno ka bo mo mkia comprendre te. Et bongo ti babongo ba ima mo sisi pena. O la o sone pa mo sisi pa tellement ba. Attends mon. Voilà, c'était le leader américain Otozagi d'ailleurs on nous signale Voilà, leader américain, je pense que tu es bataillon. S'il faut te retenir et l'euro, tu peux retenir Nini par rapport à Nengoza, la victime Lelo. Est-ce qu'il y aura un danger? Parce que les gens disent que si on peut fallu, tout aucune place Moroti. Mais la preuve est fallu, si on a bateau, on coopérer dans Bango, à coopérer dans Bagaz. Bagaz wa na lumière sous-souté. Donc yesa soko yete men les choses à musicien. Faut ben ngenge. La preuve va ba ben nagi abendi bina filer ngenge. Abendi gaz ngenge. Ba ko bimate. Ayembe pena bina filer. Ayembi te avec du fait ko collaborer kaka wana ko zala. Robino Mundibu résultat ya ngolo. Robino Mundibu le bo maye. Même ngamoko. Il y a un chanteur avant de trop d'animation. Bill avant, Bill, pardon. Moudi va vendre trop en animation. Congo Sengaka, à tête au bide mais as artiste Ayemba. Petit n'a guess ma wete kilo banté mon so beta kitoko. Bombo na oli la fort. Azo beta bien, azo beta bien. Bombo. Fallait que tu pèses ba makam. Après fallait na ba vie za gaz ma wete, ba to tale makasi. Ba to tala gaz ma wete makasi ya. Mais ce que ba ba lobi non. Et ba to lo banini ezaka jalousie kangada tselelo abdi na mboka o fallait numéro 1. Les gars na remplaçant va vieux na biso de bologi ngwa bien sila raté azala kaka. Atike la balé qui tente bana tente. Si on a habité. Bon, viens là surtout checker makambo tu as prêtre. Voilà prêtre voilà, vraiment prêtre. Voilà prêtre. Makasi. Tu checker makambo tu as 45 ans de carrière. Donc tu checker makambo tu ngali suma mbote. Faut tout ko tera viété. À ça 45 ans de carrière donc mais on a quand même on a accepté quand même que ndé tozo yoka mo bat bolo ba que non fallait so kangamine ba jeune azo et tout fera ba jeune, je sais pas, l'habité. T'es le coutant. Malon téléphone t'es haut pardon. T'es le coutant. Ba ta haut. T'es le coutant. Est-ce qu'il fallait que tu fais mon touté? Azo peut s'en ba jeune chance. Azo que tu fais mon touté. Après ça ba une chance. Ba jeune aller ne ba comprendre. Il y a comment Zembo. Luka ba parolier.
sala niance bien bimisa maloba kitoko obima na yo Bina filaza ngakutu na kota na basi bina filaza bien ngakutu bien mais kaka boy ngakutu na kota artiste depuis quand na artiste te album au formule 7 eleki makasi ba album ebele ezindi bo po nini yanga bor ezo azokoka kozwa ngoti yanga bor akangia obi yanga bor yanga bor nini yanze moni yanga bor obi yanga bor te yanga bor nini ezali yanga bor nini bizorbi bibi bizorbi nde wana ba sebeni moko boye esanga no mepa simo siri lango rumbe tikalaka ye tikali 30 40 rumbe ezali te odonga ba aya wa ba couper décaler biloko mo bezi ya ba pecha so ya ba bayemba imango mona 6 mois 4 mois si nango ya shen tikalaka ya tilo toka ba nyoka sa toka aliputa toka ba orgazi ya kwa sa kwa sesila yo ka kotazo esila yo sanga la fali yembande binande mais artiste a na voix artiste a na voix olini artiste a na voix ou artiste toi ça na voix artiste tout a na voix na ye on jamba pesa ye et le so mo mabino kana Congo soko yembaka ténor no za grand chanteur na mboko de bajani baba grand chanteur ba pepe kale personnel ba faux chanteur ba redemi c'est ba faux chanteur pour na bino ana Congo soko yembaka ténor loka ba la koso mataka likolo aux grand chanteur virgule wanini soko yembaka bongo za grand chanteur na Congo non ya fali ebo yemba ya fali na ba lengi fali na ba mélancolique fali na ba charme fali na lengi yango na lobango na libo madroit chemin fali goût fali lengi fali chocolat ya bilengi fali za na nzembo fala na jara na nzembo bakti se bele ba kokango ta bakti se tout ba tikali wana ba kokango te ba mayele wana ya tobota ngabiso so mayele moko te ya abdi ba jena mikolo ba na problème sérieux na fali yango tout album na mitali. Voilà, tu vois la place où tu as gagné l'excès batana, nous sommes devenus victimes. Tu vois la place où tu as l'excès batana. Ouais, l'excès batana. Le monde devient au dévoilant. L'excès batana. Chez la Gibouila. L'excès batana. Aïda Mobimba. Aline Mwimba, frère chéri. Chez la Gibouila, pas Koti Marambuno. Chez la Gibouila, Aïda. Chez la Gibouila, Aïda Bi. Chez la Gibouila. Gibouila. À Koti Marambuno. Maman abidama yabise jour na koti makamuna no sermo be pemba na Paris wa anya na Paris na Paris go asa somi biya you arena te aozelat aozela so ozato za congolais te je la gibula akozala ye balo bi ifazala ba congolais to sepelaka fali asa richesse mboka aloko diamant aloko la or aloko la na ebite quoi coton aloko cuivre Nito Zarango. Manganèse, il faut battre la guerre, il faut protéger Fali. Et puis, Aïbo Yemba, Aïbo Komantembo, et puis il est beau. Ok. Voilà, dernière question pour toi, Kabouana. Bisso, Lelo, Félix Oisé, quoi, stade de martyr, tout le monde est venu stade and play, actually, ben, à stade municipal. Alors, le D, stade où on a eu soutenir. Ouais, non, soutenir stade and play parce que c'est mon cousin. Pardon? Et Albosso non soutenir c'est d'un player. C'est mon cousin comme même pas. Je sais que c'est d'un player, nous soutenir. C'est d'un player. C'est d'un player comme même pas Félix Oisé quoi. OK. Ato sigilanga na bebisa vina e. Donc ça m'a pambola e. Abinga na même ka kuna ma tsaka bu kaneza ka teke pas Félix. Ah sigilanga non soutenir. Mais m'aurait pas donné nani te point. Et pas na. Fallait te point. Wana fera ça OK c'est. Bo pas Kofi, fallait chat pas. Azala ke pas Kofi. Oh. Bah il na grand hôtel. Bah il mangé ma sisi. Aye ma mangé ma mindere danser. OK. À ça la voix moi na moi si. OK. Aye ba ngo danser. Mais à ce pela kana mingi ne na waze quoi. Na waze quoi. Tant aye ma mangé ma waze quoi non mais pas waze quoi. Bonne chance na et puis bonne chance na venir so. Félix waze quoi. Bonne chance na ba. Bonne chance na ba. Mais guerre on ande ba commune ngoyo en tant que attaque 20 jours à Moutouzara, rappelle à artiste, c'est pour la guerre. Non, c'est pas ma casse, c'est que c'est un bon. Babo manata ba kuta na ba bagarata. To ta pena wase ko na sebe ba bagaré. Ba ware on a ba goulande ba ok nous c'est la ngopé. Ba ware on a ba goula to un niveau moté. Ozo ko pa to un niveau moté biso ba ware to za Real Madrid, ba Saint-Étienne, ba na ba trophée ko biso te.
toi musika makasi oya loka fallait ça 54 trophées toi musika makasi donc bagoloa na éviter quoi basana musique bagoloa basana musique bagoloa bayemba nanu l'idée na bango on moni kana bagoloa so bakena tous les bars bayokaka former set bayokaka bamede baliance bajetem ya moi soki kandeleki bayokofika biso mais bango kuna baolo banano bizorbe zo beta don balo babo kama kana loko moko bizorbi don babo kama kana couper décalé banda bakama kana couper décalé rumbe la te balo bela kama ntemo na bango ya carte rose ba mi carte rose balo dination ese bima balo bela bantema sa na kati te soki 30 so balo bela ngote balo bela ngote ndepso to lo bela ngote ka bizorbi mais comment vous ina bagolo boye comment na po ina bagolo boye ole kana pe kuno sa passage kunati na leka kunate na leka kana mission na baka na zapo na 2 mois et demi na ko yana niveau na ngana ke sa ena ke sa kuno le bi o zapo na 2 mois et demi Mosana pe 2 mois et demi na ndaka jipit parce que quand jip on peut la zoate bon ça na mbudalika su bon ton problème ton la bien vous avez bien mais dans la baza kuna il paraîtrait vous betaka mo soki lo mo bu na manike to betani manika kataka contre zonga to betani mo balar pesa bino balara rodame pesa bino balara rodame bino bocha balara na bino na poche oga uti potoyer manika zongeli roga ono prise na liagité yo pe kuno prise na liagité est-ce que na niveau na ngapane ndepa na kisinjora ndepa na braza mo mabalinganga naza ndeko ya ambende ngesu de midi naza leki ya Gilles Sosoni na bani braza bi mo manaso na 300 restaurants na braza na okelela roga kolia waseke na njora te tonga na yaki roga saki na Paris na vivaka na lia kamena zaki mbona nga kolia ba pese nga mbona kolia na niveau na nga na kolela roga nzala na niveau na nga ya braza ba kabla nga ba mapa ba sura fanika na balabala bana ba mbongo na zolia non semaine op tozo banda ou fin du mois na zana braza na bokasi est victime to na bokasi na ngo na bokasi na nga moko na ke mariage d'accord kamaka na obala d'accord obala na ke mariage na dolizi yona ndazo bala obala le 2 septembre non ke nikuna mais bino bobeta na Paris la Défense Kofi P bobeta na Paris la Défense un mot na l'artiste Kofi Olomide pour soutenir Paris la Défense là oh ya Laurent Soroka kosa biso pardon oh ya Laurent Soroka kosa biso tu le date exact obeta wa oh date raté abeta mwani dachini après bino onde billet abeta avant bino onde te vieux rambo pa lobako akobeta avant ya congolais tout mais nanga ma ya Laurent Soroka kosa biso bosa beti bosa beti barena na pour c'est on marqué publicité en tout cas va 6 mois 5 mois bon na yebiti bameka yango wana bamenga mwa kwa Laurent Soroka kosa na bon veut comment Laurent Soroka kosa la yene producteur na zalaka wana tomaka date malelo emana février janvier février mars été avril parce que to luka peut Laurent Soroka azakana ni producteur toi azalaka to ebite azakana ni producteur toi azakana ekaka na ebite elekela biso akoma producteur biso to beka combattant akoma producteur peut-être encore nini ya mais yim tando ya rena hein yim tando financer ba combattre bon comment on peut ndezala kala na moni ba vena so asele zino bazina ba concert ba mandele abomina moto ba moto to za famille ba pe na rena ya fali ezala bien quelques dédicaces na batutu batali et puis quelques programmes parce que Fali a été nominé na Afrique mais il faut qu'on se le dise faut le belango parce qu'il y a un des ans d'actualité et puis l'actualité il y a l'artiste Fali en tout cas on sait nga mingi ba wario ba tolinga la bonne musique to voter diamant na biso or na biso cuivre na biso to voter mingi Fali Poupa to za na besoin 6 catégories na obatie na Afrima nyoso tout azala nominé azwa yango meilleur artiste central to za besoin nango meilleur artiste de l'année, tu as besoin d'un meilleure collaboration avec Chantal Dupont, tu as besoin d'un tu as besoin meilleure vidéo de l'année, Yagar du Cœur, tu as besoin d'un tu as besoin meilleur artiste francophone, tu as besoin meilleur live.
toza na besoin nango tozwa yango nyonso to batrophée ne ya na 54 fala azala mamo 60 tovani nye mbala moko nye soko leki fali nga na lobi yango lona émission na yo oyo amoni aleki fali na Congo abikisa batrophée na ye nga na leka ye nga na zwa boye oyo amoni aleki fali batrophée nini fali azwa oyo amoni ke fali aleki fali mpo na nga kisinjora yango bimisa calendrier. Voilà, c'était la leader américaine. Tobunda libanda, teya tobunda libanda. Basa de seleki, francophonie seleki, nyoso seleki. Abdi tobunda libanda. Voici que libanda bo frappé. Tobunda libanda. Arena na toko fia ko ngo niveau kamwa. Le 8 décembre na Ovo Arena Wembley oyoka somo na Angleterre. Brésil, toi que Brésil. Toi que Brésil, toi que Chili, toi que Afghanistan. Mais pas parole, c'est pas lobby pays dans émission moi au total récemment lobby non. La landa qui est katana yo. Alobe la abisa sono date arena na bango. Ya mo sa kuna ka tela tête. Pesa biso date arena na biso to pesa date. Aki pe na biso te. Akene Londres ko sala nini? Aki ko kota tina stade no bien beta stade. Alinga kaka sambusa ne biso simbi dango te. Ils ont 12 000 places, d'autres ont 9 000 billets. Bon, bah, voilà, il y a un artiste Fali. Non. Il n'y a pas parole. Nazo ye baté. Nazo baté sur la foule. Nalingake mingi mena regretaki. Nalingake mingi mena regretaki. On a mona ba intervenir dans l'artiste Fali. Na regretaki. Na regretaki. Fali akobeta. Atiko le bela na bango. Tabi ya bango ezali yo, ya bango ezali. Toi la moine. Mois d'août. Toi, mois d'août, septembre, octobre. Toi aussi. On est en octobre. Papa Rose, vous avez grand frère, non? Il y a des mingi. On va à Paris, na Tango. Tu es à Madrid. On va à Istanbul. On va partout na Wata. Pesa biso date ya arena ya bino quartier la terre. Merci beaucoup. Il y a la popo. Focus. Voilà, c'était la leader américaine. Oh, tous allez y vraiment tout au long de l'émission na biso. Tu peux faire toi yambaye les lobos et ton méga peu au solo là moi grignotage peut ça la bien mais émission moi au yak d'ici là na bisu au sala bino bien tout linga to méga au changer mon couleur marambango il va nous la bien j'avais watara mutazanga mais à la prochaine vous revoyez parce que ouais il est pas important dans marambo yo azo bunda pe azo tekape azo sala ma boulot bien toujours mon ango ils ont sala bien je pense que toujours sengaka na bureau mobimba ya l'artiste. Tamu tuma tindelinga photo sindi. Habi bébé Rambo. Bébé Rambo. Oh. Voilà. Bah tu vas pas ça biso. Mais non, on zoom on donne oh là là. Habi bébé Rambo. Ah, bébé Rambo. Bébé Rambo après c'est da combo. Bébé Rambo. C'est pas possible internet. Merci beaucoup, vous étiez nombreux à nous suivre. C'était la leader américain au Guinée tout au long de l'émission la biso. Ce vous s'appelle l'émission. Le réalisateur de cette émission, Arnaud, qui était la cima la caméra. Voilà, c'était la leader américain Otozagina. Tout au long, il y a émission Nabino, Soyibo Sepeli, le réalisateur de cette émission, Arnaud, qui était à l'assistance de cette émission. Sims et c'est le directeur technique, Anel Kama-Fosset. Sans oublier Sheila Kibouila, Aïda, le premier partenaire de cette émission. Il y a Aline Mouimba, Dr Jackson Lubanga et Tatiana Bitono. En tout cas, il y a Bruno Loubi Kambongo propre. Il y a Bruno Loubi Kambongo propre. En tout cas, Bouza et Belé, la Gossalité Kelly, et puis Karzadjika, Olivier Doumou, Nangambo Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia, Augustin Nzambe, Otozano, le Bilaki, un grand merci Nayo, un grand merci. Na staff na biso nyo surtout ezaka na Brazza côté kuna tukesimo bambote alors manze kula queen ba petit kibongs ba tuzo bele tolinga pe bino a tozalaki bongo epa ya vela biso hôtel Marguerite donc hôtel Marguerite place Zalara semaine prochaine bon vous avez un leader américain par rapport à la couleur autoropéenne ça bien bien leader américain to kabo na biso tsana ouais a tozana hôtel Marguerite voilà. Si on va sur la piscine, on fait voilà. À Sancerezali, la chambre VIP, Bokassa, Kabinda, Ozawana, Oza à l'aise, Kapanga na coin. En tout cas, tout Goma, Paris, Angleterre, partout. Il y a Awa, VIP Zali, boîte à Kitoko, Oza à l'aise. Il y a l'Inouim, Oza à l'aise.
Aline Mwimba. Ozoyet na fin Aline. Ozoyet na fin septembre. Aline. Oh, Ozoyet. Mbimba. Tozela. Tozela na sepri déjà. Sheila Kibwila pas Zoya. T'as la salle commande donc buga na te Sheila Kibwila Aïda. Sheila Kibwila. Aïda. Yekuti eza wana Azoya. Ngaka basket numéro 45. Ngala taraba Nike ba Puma ba Adidas. Nga polo 3X. Nga ba t-shirt ba Puma ba chaussettes ba boy. Ngaka ba boy. OK. Nga vina nga boy. Non c'est la bino. Sheila Kibwila, I love you. Aline Mbimba boya katoza. Voilà. Merci beaucoup Tokabwa na Bisoti. Merci beaucoup. On a la team moi taba kufela gia. Ba salaka tsida côté kuno yebi. Oina programme moto yebi. Obenga quand même. Seconde. Siko moi ça va. Tout soleil to. Tout gia. Bah bon tout. Bah bon déjà, bah qui première équipe, deuxième équipe bazongi déjà. Siko ça va. Siko ça va. Siko ça va. Merci, c'était la Lumière Américaine. Je pense qu'on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.